maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission Kitoko Sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Bote mingi balanzi émission na biso tozokende wapi na sepeli vraiment kokuta na bino ça n'est pas place bozali eza bon maman Nicole Moisanza oasala la cabine émission tozokende wapi émission tozokende wapi eza pour un changement de mentalité eza pour permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu alors na ko baka ndakopesa d'abord merci mingi na badeko nyonso bozoka tant na bino ya ko s'abonner na compte na ya YouTube et puis merci beaucoup na bandeko bele ko bozwa pe tant na bino ya ko partager ba vidéo sur Facebook pour eza ko permettre ko aider bandeko ebele baza ko découvrir émission et puis eza ko sunga bango na implice nzamba pambola ebele et puis merci beaucoup na bandeko pe boza ko benganga pour na soutien na bino moralement financièrement ba remarque na bino eza vraiment très important parce que mutu na mokili akokate tozalaka wana toujours pona kobakisana implice ndenge nzambe atindi biso na kati ya mokili oyo soki omoni ndeko na yo na mabe benga ndeko na yo sola na ye na kimia nyonso tu na esengo nyonso tu ndeko na yo akoyoka yo alors vraiment lelo nazongi lisusu mpona kobakisa toujours implice kaka ndenge na lobaka nga na l'équipe binoté la famille toza wana mpona kosungana lelo na meme bino sujet ya makambo oyo etali communauté na biso oyo elekaka na kati ya communauté na biso sujet oyo naza kobase yango vraiment na makambo oyo ezali ya bafete buzoba oyo eza koleka na bafete na biso epai ya bainvité na ndenge feti elekaka vraiment eza na bandeko ebele oyo baza kosepela te baza kolela bato oyo mpe oyo basala bafete liboso baza koloba baoyo mpe lisusu baza koorganize bafete bamisusu mpe eza kobangisa mpe bango ndenge comportement ya communauté na biso ezalaka yango émission na ngai ndeko na ngai eza mpona eede yo esunga yo peut-être bamisusu oyo omona azosala comportement moko azose comporter mabe azomona ke eza malamu alors eza babiloko misusu eza ya mabe soki ekomi habitude ezaka vraiment malamu te na kati ya vie ya moto surtout na biloko ya mabe bazolaka yango bahabitude trop te alors la famille na kati ya milieu na biso bato tolobaka mangala eza na bato ebele mingi bayebi vraiment korespecte ndenge fete elekaka te misusu mpe bayebi korespecte invitation ya mutu te apesi ye na feti misusu mpe ndenge eza wana bayebi korespecte te service ya baninga service dans le sens que eza na bandeko oyo basalaka baservice ya décoration omona ndeko azwi temps na ye adécore sale wana mais oyo basala bainvité bamisusu bayaka omona boye amoni bumaka esala ezali bien ezalaka mpe biloko wana ezalaka ya mokolo feti te biloko mosusu eza alloué il faut respecter yango parce que mokolo feti azwa problème te to azwa badepense te après feti mpona kofutaka peut-être badécoration mosusu ya table omona mosusu omona sopi vin rouge na nape oyo eza ke mosusu soki vin ezwi yango mpo elongo ezalaka mpasi bamisusu basalaka bamitema mabe moko kopesa bandeko na bango mosala voire meme na bato oyo meme bazwaka bainvitation nazokoma nano na point ya invitation ndeko nanga ntango ozoya na fete ya moto ozwa invitation donc oza motu ya valeur oza motu moko bapesi yo honneur alors bato basalaka bafete na bango bandeko elingi oloba teke ntango bazopesa yo invitation parce que yo fozongisela bango dépense ya bambongo na bango basali fete non mais ndeko nanga ntango ozwi invitation bainvitation normalement biso même na communauté na biso babiso bapesaka bainvitation avant un mois en avance un misusu 2 mois un misusu peut-être ezora mata bamisusu akozwa ta invitation na 2 semaines okoki mpe kaka kosorganize et misusu lobake baye kopesa invitation na kaka même jour wana eza mwa pasi mpo misusu ozwa temps ya kotiela mokolo peut-être feti moi félicitations moi petite enveloppe na ndenge moko ya malamu alors bandeko bozwaka bainvitation soki bapesi yo invitation ya fete na famille eza mpona moto apesi yo valeur
Alors tant aux invitation aux ana tamulaï comment il y a qu'on s'organiser il y a quand même moi enveloppe munayo eza moi kilo et ça c'est que non aux invitations kala veille à fête au moins la ressource na 10 francs mais souvent même bazo mais ma enveloppe vide. Mais tant à Monique va marier va télémi à Monique est anniversaire quand l'anniversaire a fumé une piste à Monique est baptême va lui acheter un cadeau mon sous sur une invitation on a ndenge va payer ça qui va quand qui enveloppe à quelque chose ça à yeko les caliboso à mona mon colo fête à ça payer ça invitation à dans la besoin de monter pour accompagner les sous fête on a balabi balete mais invitation va payer ça qui honneur au lieu de la place ndeko attention aux ambongo te ndeko fanda boni ba maman mikolo ba papa mikolo azo ke na enveloppe vide pe à l'équipe pourquoi parce que mutu oyo azo ko animer soirée à cause la wana à kotanga kombo na ye M sous ndenge wana ndenge d'idée d'aller former show ici avec la musique na etanga au monde na ye allez atangi pe kombo na ye donc au côté de la caméra pour papa na biso abo prod azo filmer wana mais la famille problème ezali ndeko na vie mutu yo moko il faut se respecter omoni parce que même ndeko moko le baki na ngalo bi maman isanza obe sala la passe même batu mususu apesi enveloppe atino vraiment montant moko ya malamu mais akomi kombote moyen pe okoka pour remercier ye ezate que non emsu ata okobenga te mais so eta mutu ngo emsu aza mutu ayebi yo mais batu musu mona tie pe na enveloppe ne 100 emsu 50 mais moyen pe mutu apesi merci ezate neti bande ko na biso oyo quand même boyebi ko respecter fête oyo quand même boyebi ko pesa valeur ya moto apesi invitation. Tant que tu aimes ce montant, mon coeur malamu, et ça n'a pas orgueil, essayez quand on commis comme on a eu, ndekouana akoye bake non en tout cas, et ça un tel boy puis à ce boyer bani à cause vraiment d'encourage à pour remercier. Mais pour la bande ko oyo, bah il valeur il y a invitation te eza mawa mingi. Ndekolanga tant aux autres invitations à fête aux ana temps il y a qu'on s'organiser. Ato salakate, ata bafuta quand même mon qui ata chômage. Ne fils qu'à 50 fois sur le mot, le bon bien autant de la enveloppe pour le bité, et Missous donc le routier, n'a pas enveloppe n'angaï. Missous baba, ah maman, il s'en dit, mais 10 francs, 20 francs pesant bongo. Mais 10 francs, 20 francs pesant bongo, mais d'écoute. À la distance, M. Sozo qui est fête. Fête, peut-être cause à la musique à Genève, vous ok, essence ou les essences, 10 francs, ni 20 francs. M. Soubilambo, là, au latin a fait, tu vois, ils ont valeur à 10 francs. M. Sous ça que mes mines de maman, ils ont valeur à 10 francs. Donc, et là, on y a surtout, il faut s'organiser. Comme il paie sa valeur, il y a moto, oh, il y a bénédiction, quand tu as fait, et puis, au moins, il va tout sous M. Sous, oh non, mais cadeau, équipe à kate, M. Sous, cadeau, n'est-ce pas pour n'arrêter. Mendeko, cadeau qui peut rater pour rater. Mais étant que yo mon konan, yo mon kotan au lati, tant aux la voiture il y a bien, aux na sac il y a bien, au thé, donc il va fantaisie il y a cher. Comment yo me la mutu cadeau il y a 10 fois. Malgré ba kolo fait tu vois bazo ça fait te pona ba récolter ba mbongo oyo ba va dépenser qui na ba inviter ba bengi ça. Non, mais quand même étant on t'a payé on est wana quand même yo pe eza kaka ko sunga bango parce que ceux qui va juste monter mon malamu na ba inviter na bango et ko aider ba de wana elle sur la nuit de non c'est ko aider bango peut-être na ba dette mususu pendant ba organisation il a fait na bango et ça la bongo et ça ma bête sur le ah na cancel quand même bateau parce que ba sali dépense ba sali nini fait ya malamu et zu ba bongo peut-être yo peut dire ça na fait wana ko lié bloc e ko le quand même tati ba 10 francs wana e ko le kaka ta ba 20 francs na boite ezali mbongo mais nazo lebela na manière oya yo moko mutu comment on se faire respecter à partir ya invitation ceux qui muta pesio et puis lisusu pour la bandeko misusu pe bazali parce que nazo lebela point oyo ba buzo ba mingi ezoleka na niveau ba fête na makambo organisation ya ba fête et puis na bandeko na biso bazo sala ba service au moins même sous fait tu peux me soucier à battre sur les alliés de comment on va essayer mais maman moi ça d'habitude sur votre service les lots toujours décorer ma salle et ça passe mouton ça la fête à bengue le week-end non en tout cas la pression à compte et n'est pas boyer vraiment jour il y a fête vraiment en tout cas n'a pas si ça mais au petit mouton à compte pardon on dit ça au petit mouton à compte
ndeko na yo adécorele oyo sali kitoko mais pesa moto mbongo na ye ndenge boyokanaki pasi après sikoyo feti na yo ndeko ekokende na interprétation mabe parce que même moto asaleli yo décoration wana otiki ye na souvenir ya mabe parce que omoni nango na lutu ekoloba même na vidéo moko na direct non biso banoir non il faut koyeba kosoutenir ndeko na yo na mosala azosala kosoutenir talent ya ndeko na yo eza te keno ndenge eza wana obengisi msu dide dali forme abeti miziki na ye komi te feti wana kutu obetaki no miziki malamu te et pourtant na feti yango bato mpe babinaki donc eza na babiloko mosusu bandeko na ngai la famille feti ndenge eza wana ezalaka organise na yo mokolo feti et puis surtout na bandeko oyo même bazosala badécoration oyo même bazotia bamiziki et puis na bainvité bazosala kaka liboko moko mais mpo na bandeko na biso mpe bazosala badécoration ebele mpe bazolela ebele mpe oyo bozosala bafeti bozozala baproposition ya bafeti ya koluka bandeko wana mpo basalela bino basala il faut koyeba kozala motema malamu eza teke ndeko na yo vraiment adécorele yo sale alambi biloko bien ekomi na moment ya mbongo silisa mbongo ya ndeko na yo ekomi yo te bato wana badiaki bien te biloko na yo elekaki mungwa ndenge eza boye kutu décoration yango kutu ndenge osali mpe osali yango mpe bien te oyaki mpe na retard mbongo na yo nakopesa yango te mbongo na yo ndenge eza wana okozwa yango ndenge osengaki te bandeko na nga eza kimotema mabe ennemi ya motu mwindu ekozala motu mwindu te mais lelo ennemi ya motu mwindu ekoma motu mwindu mutu mwindu ayebi kopesa valeur te na eloko ya ndeko na ye pourquoi alors bafeti na biso okobenga mundele te aya kotielo miziki obina ndenge culture na biso ezalaka okobenga mpe soki kotoki kozwa mundele ata elo décoration ya sale ata mundele asali erreur ata misu place moko etengamaki okoloba nete ke non ndenge eza boye mbongo wana na kopesa yango te parce que ndenge eza wana kote osilisi te ndenge mundele oyebisi mundele esalelanga décoration soki fete na nga esili to nde toyokanaki kaka même journée wana na kopesa yo mbongo apo mundele aya olobi ke na kopesa te non epa mundele ekosimba te okopesa parce que aza ndeko na yo te wana aza mundele ozobanga makambo ebele bandeko na ngai mpona nini bato mosusu bazoyeba valeur te ya bamisala ya bandeko na bango valeur te ya place oyo bazokomisa ye na sens ke bapesi yo invitation oza invité yeba kose respecte misusu kutu okomona kutu ndenge eza wana fete ya bato esili te biloko ya bato ebandi kokumbama après ce que bato bamonaka pasi bato service à traiteur oyo te mbongo bozwaki ebele bolambi biloko moke babosanaka kenya bainvité d'abord bainvité bamemaka bamisu oyeba te azomema biloko ka place afandi wana atieni ndenge nasalaki na série double face akani déjà feti wana déjà ça préparé déjà sachet na ye déjà mpona biloko oyo akomema ya une semaine mais sikoyo bato bakomema ngambo bato ya service à traiteur pourquoi o balambaki muke balie mbongo ameli mbongo alors ndenge eza boye bato balie bien te kote mosuku tu bato bayaki koréclame bandeko na ngai eza malamu te babizaleli oyo même soki oza invité yeba korespecte fete ya bato yeba korespecte badécoration nyonso otie wana mpona bandeko na bino oyo basalaka baservice wana eza biloko na bango bamisusu balwaka bamisusu mpe bafutaka bacaution mosusu ake kolue pardon ya moninga na ye sikoyo azozela mpe mbongo ni azwa yango soki azongisi matériel la motu na ndenge ya malamu epuis na bandeko oyo mpe oyo bosalaka mpe bafeti il faut mpe koyeba mpe kochange mentalité eza te kokoki kobengisa mutu alambeli yo mutu adécore sale apo na suki olobi te feti esili ozali bya fete esili obi te osalaki yango mabe bongo kaka na ebandeli wa mpo nini kosala opposition te tout ça eza bizaleli moko kaka ndenge balobaka keno ennemi ya congolais eza congolais eza malamu te bandeko na ngai il faut vraiment koyeba kosungana na bafaçon ebele
eza mawa mingi na miso ya Nzambe eza lisumu oza na mbongo te na enveloppe ndeko fanda voir même quand il faut à partir de là il faut comment qu'on dérange à fêter au moment mais les amis c'est ça organisation si on voit que na mois d'août dans na fête bon va bien singa on se préparer peut-être aussi là un mois si on dit que dans mois de septembre octobre on dit que na bon moi 50 francs au moins 100 francs pour érolongoler le côté ego ça la tête sur le 100 francs ou 50 francs de budget na yo au pesi mutu na enveloppe na ye nde esisi mbongo nyoso tu misu za la ka ki mutema mabe mais ozota la trajectoire ya olongo na ndabu no poya salwana na fête combien de ça sorti il y a 10 francs pour te recommander si on a ba voiture ils a ba litre belé ba noir ba de konanga il faut ba de comme si faut ko tika mutema mabe nyoso za lié kala na mutema mabe eza na moka lié kaka na mutema mabe musu na le préférer le bité na pesa kaka enveloppe na vide ba molanga de balati na lati soni eza ya yo parce que Nzamba moni yo tinde comment vous talo ba na maman mo isanza ti okoma kana ba fête na fête mo aussi salama ba tu bazo pesa mbongo na enveloppe nkolo fête wa te na enveloppe te faut ko bimisa mbongo boye oui ba misusu ba sepela raté parce que eza madame te ko obligé ba to bimisa mbongo boye peut-être que monsieur mukolo fête wana amola mutu moko boye ba betaka lisolo na fête ne azoki plus ba enveloppe à vite ndeko yo oyo za la bitidi wana oke ba fête ya bato kozong c'est la bato ba invitation mususu o simba mbongo azoka sa mbongo madame batieli njoka nde enveloppe à vite eza madame te eza bien te faut ko banga Nzambe eloko ningi ba salo te ya mokili ko sala pe muninga te yo pe o ndeko na ngai mususu oye osengi musique batilo musique comme baluka ba filmer comme yo te a filmer ki fête nanga mabe fête simbité a filmer mabe bato pe ba filmaka nazo ba ndeko moko pe aloba nanga aloba ki nanga iso maman mo isanza beta na pe nini insister mo ke et pas ba cameraman na si papa Camille hier azarani mutu te okende trop na ba ko filmer ba fête bande ko na biso pe mususu ba cameraman ba mususu baza a filmer mariage we exacte que non net to mona a GoPro lumière Nzambe mbango rumela ko te pas a tiela mba moko na YouTube mususu za même na YouTube a ko tiate même pe ça DVD passe au moins la M sur la test vidéo puis émission we mba moko mbango pas a tiena na YouTube tout ça va décoller na ba misusu bazolela ba fête na bango ba filma même na YouTube et kota raté même na ba DVD ezala katé la famille eza malamu te il faut changement de mentalité ce qu'on les mbonga mutu ce qu'on si ba engagement ya mbonga mutu lié ndeko ndima makambu tina suka et puis ni bato mangala manque pe ya dialogue toujours molimo ya incompréhension eza trop. Alors tout ça on a pour la kosungana bato basalaka ba fête bato ba décoraka bazolela ba misu bazolela ba mbongo na bango eza kotikala azo comprendre peut-être boza ba proche mais tant moto asepelisi na salle wana a décorer salle bien ba inviter ba moni et comme encore autour on peut savoir moto te bateke o te place monsieur ko to tengisaki obandi ko luka ba raison pour na kokoloba que non ande ko wana azon selon bon eza en sens te eza malamu te. Et pas mondele tant surtout eza payant et pas mondele ba biloko belé ba noir ba sala rango o sala ngo pas mondele te o onika ka onyo ko la vie ande ko na yo noir pourquoi et pas ya mondele au moins la misusu pe we mondele ayebi ko respecter pe inviter ceux ba inviter au moins la roya misusu mo na pe azo pesa pe enveloppe moko ya malamu mais eza rare biso ba africain zo mona trop de critiques. Au moment où on a une fête, on a une invitation. Mais à préférer à Memabilo, il y a un insisté les camarades Memabilo, bateau bazora service à traiteur, oh bateau nous na fête, oh on a la quitté au comico saké bata service à bateau. Bolamba qui bilo mke bomelimbo non. Faut dans le peu que banane na bateau bayaka ba invité na bilo bengisaka. Et bien, les champions, ils ont même des vins, mais ça me suit surtout au moins des vins de décoration à Kenango. Je suis surtout même la décoration, il y a beaucoup de fait mais service, il y a des décoration à Keina Flair Wana.
Et ça, la mentalité, mingi va te béler, va dans la communauté. Il y a ce que j'ai causé des problèmes. Mon colo fait, non, mon service, ma mère des autres, parce que va inviter belé, va dans la bouzoba. Va inviter mingi, va éviter que se respecter. Bande konanga, nga na kokate, mais na yebi ke, ba mikolo nde ba kendaka pe ba feti la plupart, ba na mikete. Mwana muke ko panza na ye to koloba ah mwana muke. Mais mukolo, il faut que yeba ko respecter. Biloko ya batu, service ya batu. Et puis fête ya batu. Soki yo moni obiki na zongi na na minuit, na zongi na 2h du matin na zongi. Et ngolo bate ke non, na 3h du matin bato batika na salle ba koliate. Yo le vite le la 2h du matin na moni komi fête zo ke na mona suka. Okumi ba makaya bunyo soto. Okumi ba poulet nyo, okumi ba tabanyo soto. On dirait enveloppe na yo opesa ki ata mbongo malunga. Ata opesa ki mbongo malunga. Mais on retient peu bakolo fête na problème. Ceux qui va inviter au bâtiment va satisfait. Ceux qui va mêler bien te, va les bien te. Fait ce qui s'est passé la critique. Nous avons mis des autres canabas fait na biso batomangala. Pourquoi? Parce que bato belé le lo baza vraiment na mentalité moko malamu te. Bato belé mingi batia liboso ki mute mamabe. Avec une déconaye a aider na service. Malgré, bah monsieur Sunde comment on peut dans le babi, maman, si nous puissions mettre ça à service, erreur ko ya. Mais et là on y a ce zanga biso ba noir, dialogue à madame, compréhension à madame. Alors mingi baza vraiment na esprit ya ko soutenir ba ndeko na bango, ya ko sunga ba ndeko na bango na eloko bazo sala. Et ça quand un sou noir oye mobite, il faut na bebisa, il faut na lembisa moral ndeko wana. Pona nini? Net à fête, surtout fête et lui ça bon et belé. Mais tant que les gens va inviter bino, quand même beau c'est que ça va yo osa invité. Cause on a nous courage quand rater au tika, ndako no musika pour que les places soient bien sûr. Mais mutu wana tanga monyo ata na présence. Ah musu quand on fait à présence mais ça linga bien et ça enveloppe bien sûr langage à mukolo. Mais yo moko nan tant on a osa bien sapé, bien rasé. Bien parfumé. Donc, on met pessi au monde une valeur. Et puis, monsieur, si vous avez raté, qu'on précisera toujours dans l'enveloppe. Et ça, vous trouvez, et ça, vous attends, on tient un bon système à carte, on souhaite que vous ayez et si vous avez ah, mon toit, après ça, vous toujours ma belle parole, na mariage, souvenir. Mais il y a une enveloppe à vide. Souvenir à enveloppe à vide, et ça m'a bien. Bizaleli oyo na ba fête na biso ezozala trop bate belé surtout ba misusu bazoye ba importance na bango te pourquoi muta bengisi ye ya monika muto abengisi nga ya moni même ba misusu pe ba noir misusu ba kenda ba fête ba tout sans invitation azo kipele ya na bezo ba mona ye azana ba bilambani ya malamu ezanga ki mikolo place a kolata il faut que les fêtes moko o ba inviter o ba inviter mususu wana. Parce que la fête na biso mingi ezalaka bongo. Yo ba invité yo moko mais abengi camarade na ye o wana mususu yo tikanga ba mi balé excéda ba koti et que on peut s'appeler un colo fête charge kaka. Charge na kati ya salle, il y a dépenses, to ya refanda même sur ba place ezaki limité et comme ba tu ko kanga maloko la ba mbinzo. Bande konanga il vraiment ba noir. Faut qu'on yeba pour changer mon mentalité. Mentalité partout. Et ça, on te dit que surtout pour te langue, non. Parce que tu es misu baza, ba noir et belé baza, autant la année à sala. Même quand on s'en de bonaye, a besoin ya, ba bandele isuko ya potosika. Nga la boya tina pesa mutu sala, na fête dans lamba, ndenge za wana décorer lenga salle après l'habiter. Et ça il m'a après, on a après fête. Ah, tu na sepeli na ngote ah ndeko pona niko pesa ndeko na noir passe pona niko soutenir vision ya ndeko note pona niko tombola musala ndeko na zo sala te pona niko kitisa toujours valeur ya ndeko na yo pona nini yo moko pe noir komi pesa importance te moni biso ba noir problème ezoboma mingi eza kimite mama be eza jalousie kondima musala muninga passe beaucoup plus ba noir ebele kaka kotala mabe
place à côté la mabe et fandi mingi mais place à ta bolamu ya muninga ata sur 10 muninga wana akopesa ata 2 points pamba mais noir apesa au kuso tout so kuta na muntu mabe akopesa venir 0 sur 10 so mérite ata 1 mais aboyi kopesa ata 1% wana na malamu te kaka ba oba ka ba feti ya batu nde bango kaka mususu la majorité au mona kaka aller ameli a bandi ko passer ba critique moko mabe feti wana zaki bien e moni kutu mwasi wana na marié wana alataki malamu te mobali kutu tala kutu zaki bien te ndenge za décoration wana soki pe ailinga ka susu pe muto asali décoration wana te témoignage ya malamu kozala te décoration on peut mabe ate eza bien eza kaka décoration mabe mais pour la nini kasi ovumelaki na fete yango au côté de 22h to de 20h ti 4h du matin si on a 4 sala ngo biloko nyonso ezaki mabe bima kutu avant ou sala ta 3h du temps ata 2h du temps noir pour la nini misu ndenge eza wana misusu même oye oparticipe ata na dépense ya bakolo fete te mais critique de A à Z pourquoi faut ba mentalité oyo nyonso il faut esila parce que eza malamu te parce que ba misusu bazomi yeba banani bazate parce que ba oyo bayaka ko critiquer ba fete baninga ba oyo kaka mukolo fete a remettre invitation apesi valeur aya fete mais aye fete mais abandi ne ko passer ba faux critique yo moko mpunto zomi yeba valeur noté ezaka ndenge bandeko misusu bando komela oyo mama oyo lekaka communauté misusu eza motema mabe mais yango tozobelela nazobelela bandeko faut qu'on change mentalité yeba nani ozali devant soki bapesi yo invitation ya fête et puis soki ndeko wana ndeko asali yo service pendant fête na yo yeba kopesa valeur ya mosala ya moninga boyende biso ba noir to convancer soki noir ozobomaka ndeko na yo na nyonso soki noir mabe kaka mingi tozomona epai ya ndeko na yo misusu bakozongiselanga mabe mama oisanza kasi yo solo baya biso ke non biso ba noir bamabe oyo parce que tozobelela yango ba noir toza na défaut moko mabe makasi koleka bamindele même baya bandeko tokuti na bamboka na bango baza na solidarité bazamaka mabe te mabe na bango omona te ke ndeko na ye vraiment asouffrir nango akosouffrir me mokie mais yo omona ke non ndeko na yo noir kaka ndeko na yo alakisi gentillesse atindeli invitation na boîte aux lettres ye fete mais fete ya ndeko na yo ebandi opase critique ate ezalaki mwa moke bien te olobaka ate ekein eleki bien ate décoration ate ezalaki nango kitoko ndima mais eza rare pour mona que noir monsieur azokumisa ndeko na ye sans même apasser critique eza malamu te fête eza dépense fête la famille eza dépense soki ozwi invitation ozwi valeur parce que babengisaka kaka motu nyonso tu na fête te motusu abina obengisa 300 personnes peut-être na 300 personnes wana ayebi mpe bato mosusu bamisusu mpe abengisa bango te misusu mpe okenda baconflit lelo omona mpe moto abengisi mpe na fete te abengisi moto mosusu oyo batiki kutu atongi te mais oyo babengisi nde akei so nde kokritike mais omona ndeko atikala na conflit mpo na fete asalaka mais yo oyo bazopesa invitation ndeko yeba kobipesa valeur na yo kokendaka na bafete ya bato lisusu boye te sans invitation invitation to ozwi invitation oke kopesa cadeau ya enveloppe vide to oyebi ke non ndenge eza boye ngai na ye fete ya bato na bandi kobima avant fete sila biloko akolia bongo soki mokolo fete so oyebana mokolo fete apesi yo eya problème te wana eza baresponsabilité na ye miso mikolo fete baza nanu kuna na table na bango bafandi kuna bazwi bango makambo ezoleka te mosusu oya kaka papa biloko ndenge nasalaki ya série masanga tout ekei eza kaka mpasi mpona bato basali fete eza mpasi donc na kati ya communauté na biso changement mentalité fo ezala mutu na mutu respecter service ya moninga respecter moninga oyo azopesa yo importance vraiment eza très important et puis biso banoir priorité nanu mabe ya moninga to kosala ndeko no mabe ezala priorité te na vie na yo il faut koyokela ndeko na yo mawa et puis
kozala na souci ya ndeko na yo que non ndeko abali ndeko asali anniversaire ndeko abatema mwana quand même ils ont nerf na répondre à l'invitation na préparer moi enveloppe moko ya malamu nalobi te ke difre eza mbongo te misu bakoloba maman mo isanza est ce que cadeau baponaka nalobi te ke bandeko il faut pona cadeau mais nazoloba na yo moko nanu motu ntango moto aremettre yo invitation moto abengisi yo na salle ya fête na ye donc banda d'abord komipesa valeur parce que si yo tolobi to bandocalcule bilambo olata namonaka mon vieux Alain Diani de Martini l'homme de l'ombre ye soki azwi invitation na yo vraiment okosepela tala ndenge ayelaki nga mama mo isanza vraiment cadeau moko ya honneur pe ya valeur na pala biso Alphonse Masakuba motema ya mama Patience Masakuba donc ozomona ke bato bazwaka invitation mais couple wana ntango azwa koremettre yo enveloppe oza vraiment ya kosepela vraiment eza mpona kosunga biso nyonso toyeba korespecte bandeko bazokoinvite biso et puis koyeba pe kopesa valeur na bafete ya bato bazebele neti couple ya papa na biso papa Clément Mavinga na mama na biso Henriette FMI donc bafani bongo na Neuchâtel bango soki baye na fete na yo ozomona quand même que enveloppe eza vraiment ya malamu eza te ke bamillion te combien te mais moto ozopesa enveloppe ndenge yo moko mipesaka respect pe valeur na yo donc bandeko bazebele nakomi na ngai na suka vraiment nzambe asunga ebele toza wana mpona kobakisa na implice merci mingi na bandeko nyonso tu oyo mpe bokozwa temps na bino ya kovisionne émission oyo tokosana te ndenge nauti koloba boye eza toujours na bandeko ebele oyo babengaka oyo bakomaka oyo baza kolela oyo mpe baza bavictime vraiment toza wana toujours mpona kobelela soki likambo ezali soki souci ezali po ete communauté ezwa vraiment changement nango ya malamu ekende liboso souci ezali ke motema mabe na communauté elongwa moko na moko ayeba kopesa valeur na ye epuis koyeba kosunga moninga to kopesa valeur na makambo moninga azosala parce que tokotonga Afrique pe communauté na biso na ndenge moko ya malamu. Merci beaucoup papa Camille ozaki na sima ya caméra pour la kopesa biso ba image ya malamu motema maman mo isanza et merci mingi lisusu na papa na biso Rikine Miala na soutien na kati ya émission Otozo Kende Wapi na bosani bongo te lisusu maman na biso Francine de Londres oyo azosala biso ba perruque alors tonga maman mo isanza na za wana oyo aza na besoin toujours repasser commande bobosana te naza toujours wana et bambote mingi na tonton Didier na monté bambote na place ozali et puis lisusu bambote mingi lisusu na maman na biso Divine motema papa na biso Chris na Villeneuve bambote na place ozali et puis lisusu na bosani te mama passe à Jolie Misimbi motema ya Prince na Lausanne bambote na nasi ba vacances yo leka toujours malamu mikolo na yoki yo te et puis lisusu bambote mingi na kati ya famille Kanzaka famille tout mon à Paris to kutali bongo prochainement merci beaucoup bye.